Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Télévision 100 NB News ezali nango Nintendo internet 100 NB News ezali nango masabonge nazali na plaisir ya ko retrouver bino dimanche ya lelo bolamu kimia esengo etonda na bandako na bino bisika nyonso bozwi occasion ya kolanda première chaîne où ezali kopesa bino ba information en continu kasi na lingala nanu ezala te depuis Congo ezala Congo. Merci pour la fidélité na bino. Loya Sondi bus ezalaki bongo réceptionné na boma boyebi ke mikolo Transco abakisi lisusu ba bus ya sika pona ko servir to pe ko desservir population ya République démocratique du Congo mobimba. Bolanda ba détail oyo to pesaki bino mokolo ya lundi. Sondi bus il y a transport en commun, il y a société transport du Congo Transco et ils ont réceptionné mokolo ya lobby dimanche 28 février 2021 à ville portuaire ya Boma na Congo central. Lo ya 100 bis oyo eye ko compléter Charroi automobile, il y a entreprise oyo ya l'état oyo bazwaki déjà 330 nouveaux bis oyo ezalaki lancé na réseau urbain p interurbain le 13 février et leki na yemoko mokonzi mboka président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Dernier lo oyo ya commande initiale ya 440 bis oyo gouvernement ya République démocratique du Congo a passé qui commande na bango ezalaki réceptionné na Boma na envoyé spécial ya chef de l'état Massamba Kinwani en présence ya ba délégué ya ministère ya transport pe voie de communication ya directeur général ya Transco ya madame le maire ya ville ya Boma pe ya ba partenaire ebele ya gouvernement na secteur ya transport. Procès verbal ya réception ya babis oyo etangamaki pe signamaki na ba membre ya commission ad hoc. Na kombo ya chef de l'état, envoyé spécial Massamba Kinwani alobaki ki azali très honoré pour na koyamba ba nouveau bus oyo eko soulager population congolaise mobimba. Ezalaki créé depuis 2013, Transco a outaki ko perdre Charroi na ye du fait que azalaki ko négliger yango na babi kumbela mwanza ya ba chauffeur oyo ya ba 207 ba recrutaka pe na manque ya ba entretien mituka nyonso e bebaki grâce na leadership ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Contrat moko ezalaki conclu na 2019 na société SMT pour na acquisition ya 440 bis oyo ezali fabriqué avec ba spécification oyo eko permettre une entreprise oyo ba optimiser gestion na bango. Contrat ya service après vente oyo ezali ko couvrir lo ya 440 bis Transco pour la période il y a 2 ans. 18 conteneurs il y a ba pièces de rechange et ezali disponible selon le ministère ya transport pe voie de communication oyo eko permettre na bato ya Transco à chaque fois mutu ke baby ba bongisaka yango pe bazongisa yango na marché. Toboyi ba epave ya ba Transco ekoma lokola ba œuvre d'art na parking na bino ya Sifoko. Donc tokanisake mon solo oyo l'état tient à disposition na bino boko gérer yango bien po boyebi pe tout oyo soko meki makala vungule ya sire ezali kozela yo Kinshasa eleki partout. Mardi nde mokolo bavotaki bureau ya sika ya Sénat Bahati Lukodo azwi main ya bureau ya Sénat yende mutazali kokumbela Sénat ya République démocratique du Congo. Désormais kasi banani bazali ko composer bureau yango bolanda ba détail na reportage auto l'accès bino mokolo ya mardi. Sima ya élection et Salemaki Lobi Eleki, mardi 2 mars, na chambre haute du Parlement, bureau définitif au Ekokumbe la Masolo na Sénat et Ebani contre toute entente, Modeste Baet le Kwebo azali élu président ya Sénat na 89 voix sur 98 votants. Moussa Isangouma, deuxième vice-président, Michel Kaimbu, reporter, Boulam Soum Nathalie, reporter adjoint, Carole Aguito Kester
Ida Kidima, questeur adjoint. 14 candidats bandongwana qui pour 6 postes, puis finalement, balongi baebani. Na o etali poste ya premier vice-président, yango etikali na seul rescapé ya bureau Tambo Mwamba. Mwana mboka Sami Badibanga. Yakoye ba ezali que na terme ya ba élection oyo pe installation ya bureau définitif ya Sénat, nouveau président Modeste Bat le Kwebo a clôturé session extraordinaire ya février oyo ezalaki essentiellement dédié na examen ya pétition ya bureau Tambo Mwamba. O ba démissionnaki sous pression. Naboye session ordinaire ya mars et confungwama dans quelques jours. Kinshasa et l'équipe partout. Arrivé à vaccin à Covid, na aéroport Njili, pe réaction à la population, oyo ba boyi na bango vaccin, to la kisaki bino yango mokolo ya mercredi bisote kasi population de baza ko boya vaccin kasi ba konzi ba osala ndenge nini bolanda ba détail o to pesa bino mokolo ya mercredi. Premier lot, il y a un vaccin COVID-19 et comment qui mardi 2 mars 2021 aéroport international Anjili. Et il y a un ministre national de la santé. Était Nilongo no pena collègue naye ya communication porte-parole ya gouvernement Jolino Makelele et Zali Bongo 1,7 million de doses sur demande. Il y a 6 948 000 doses ya AFA Zeneca vaccin au Zali programmé pour la RDC. Yango ezali possible grâce à intermédiaire ya COVAX, initiative mondiale, où ils ont visé qu'on garantir accès rapide et équitable na ba vaccin contre COVID-19 na bamboka nyonso. Bango ba sengeli ko livrer 2 millions ya ba vaccin pe ya ba dose d'ici fin ya année. Na kati ya 1,3 milliard na 92 pays ya ba économie ya faible revenu au bazali ko participer na COVAX. Congo Kinshasa ezali na liste ya ba premier pays o esengeli bazwa ba vaccin ebele. Ya koyeba ezali que ute bandeli épidémie a na RDC le 10 mars 2020 cumul ya ba cas ezali à 26 millions 49 000 cas confirmés et un cas probable. Au total, tozui 711 décès et 20 466 personnes guéries. Campagne à vaccination et Kobanda Bongo le 1er avril. Car si ils ont ciblé les personnes soignantes, donc les infirmiers, les docteurs, ou les alliés en front pour l'enconcilier sa pandémie à COVID-19. Kinshasa et l'équipe partout. Ils ont une maladie dans beaucoup de côtés. Beaucoup de gens bénis, ils ont une maladie au pied. Ils ont un docteur Mouyembe, un docteur du ministère de la Santé, Basangani, Eteni, Pobalela, Fatim Bongo. Et nous avons des gens qui liboso. La corona liboso a causé abysso à la raté. Au deuxième vague, ba kosa. Toi la corona dans beaucoup de côtés. To boy vacciner en beaucoup parce que belle au Taliban na bangonde baba wuye ba tu ba poto ba corona na bango ba ko contaminer biso to zoate mais tenyo to boy vraiment to buka pona nga na boy bango fati atia bango na kasho ba lela e pamba ba to ko sa fati makamo fati vo même bongo wana après ça fufu ba so batanga ke biso to ba vacciner à cause mais tenyo na mouyemi sont des voleurs. Comme on le dit pour le vaccin Covid-19 c'est normal parce que tout est en Europe basé vaccin Covid-19 ou en athée bamusu babano lingate ah le peine à Congo biso to boyango parce que makama Covid-19 biso to yebi yango te makama Covid-19 to yebi yango te vaccin wana to boyi yango soki balingi basala bango moko nde basala soki balingi basala na Europe babanda na liboso comme ça bongo ba biso na Congo bongo to zwango soki na Europe bazwango te mo biso na Congo to zwango ezate ba vaccin wana biso to linyango te ba vaccin wana to linyango te pour que maladie wana ndenge yaki elaki na batu nango oyo elaki et biso tanke ba congolais ne to fifi na biso to ta ba vaccin na biso to zwa to pesa kabana o to kola na ngope o to kola na ngotilelo de ba vaccin na to yebela mo mutuna makolote moye yawa ezati batika biso ka to meneka vi na biso ne to mena kaya corona mama eso matate wana ba dise biso za pour rien ba dise biso kan nezo mata wana yo na ngato tambola to zo lia na fulu salité belé o yo surtout ya salité pour ni to ku farati so za bâtiment de la pour la corona ndende to sila kinyo surtout
mais nzambe asunga biso tika nzambe asunga biso eza teke lelo nde toza boye lobi confirme lobi bato babima te tofuta bandako bakuwa bamaindu bakufa efre batieli biso exemple mpona maladi wana elobi nini bamosusu nakoluka mbongo na moi nazwi te naluki mwa kopi na ngai na butu pu nazwi mwa mbongo siko yokateli nga air naza kopela mbongo nakopela na butu ozokompane mpe nakufa na ngai bana mpe soki aza maladi yango eyaki mpona biso mpona ni bana mike ti korona ngo ezokenda kosila bana mike mpona ni balati bakasi ne te eseseke bana mike ne bana nzotoma bana posimo te te nga vaccin wana linyango te de batika biso kaka tona bavaccin na biso tozwaka mpona bamalaria banini mwa maladi ya mike wana esili mais bavaccin ya corona wana donc eza na importance te réaction na ngai na sepeli te po ifale babanda nani na baoyo esika nani malade ebandaki ifale babanda nani kovaccine bango nani comme ça biso toyeba na kondima ke vaccin wana corona ezali awa soki bango basote kuna epo bachinois epo bachinois kuna na mboka na bango esika corona ebandaki bango basote kuna bapesi bango vaccin te bongo awa na RDC bakopesa biso mpo ani eza kashe oyo bazobetela biso ya 666 lokola apocalypse elobaki yango nde bazokokisa yango alors tosengi ke bakonzi ya mboka bafungola miso biso tokozwa vaccin na te biso pepe tokozwa vaccin na te parce que tomoni esika nombre ya bato oyo bazokufa na corona mpenza ndenge mindele bazokufa nango te babanda nanu epa na mindele babanda nanu na mboka na bango na zi kuna ti bakita na Europe so babandi kovaccine bango comme ça biso mpe toye kondima yango mais lokola oyo babandi nango kuna te biso mpe tokondima yango te bato bakokufa mingi tozokangoka na sango mais tomoni yango nano te ke tomona réaction ya corona ndenge bato bakokufa na poto nde bato na poto bazokufa tomoni yango te na Congo tomoni yango nano jeudi tolakisaki bino soki ezali malamu to mabe kovivre libala ya deuxième bureau mais ezali réalité awa na Kinshasa bato ebele babesa na bango kovivre bongo mpe na ntango ya kala bakoko na biso kutu bayaki bachampion na yango bolanda reportage tolakisaki bino mokolo ya jeudi. Na kala na ntango ya bakoko na biso libala ya deuxième bureau ezalaka kaka mingi epai ya bamikolo mais kasi lelo na ntango na biso tokoma komona ata ba jeune fille pe bakoma na bango kondima kozala deuxième bureau ya tonton moko boye oyo aza deja na mwasi na ye na bana bamisusu pe bakoma kofutela bango bandaku toyebaka te soki kotula kaka to kozanga to pe lisusu vie apresse nde ekoma kosala bongo na yango micro ya magazine bino KNB etambolaki mpona koyeba soki phénomène deuxième bureau eza mabeto malamu po nanga selonga namona yango mabe par rapport à nini wana selonga yi eza lokola charge obakisi likolo ya charge il y a des fois miso etinda moto azala na deuxième bureau c'est par rapport à oyo nano azovivre na ye mais mpo na ngai na supportaka kake na vivre na oyo wana mais nalakise manière ya kochanger et puis les deux eza mabe oza na mutu moko okebakisa deuxième soki ozwaka 1000 francs na okaboli na 2 personnes sikoyo yo moko kolo mutu olukaka mbongo wana omona ngo te koza na badesavantage donc mpo na nga ça veut dire que deuxième bureau eza mabe parce que eza libala moko oyo même na bible to na bafamille ezalaka considéré te donc eza libala moko leta yebi yo te libala moko oyo bozosala yango ya kobatama obia yo mwasi na mobali bose décide okende okedéranger foyer ya moninga obebisa foyer ya moninga mpo na nga eza mabe bon conseil na kopesa bandeko basi lokola nga kondima engagement te même si obandaki kobima na mobali parce que des fois ezalaka ozobima na mobali wana oyebi te ke aza marié abatamaki abombi te alongolaki alliance ntango oyebaki aza marié fo kotika opatiente ozeli ntan na yo nzambe akopambola parce que libala esalama mpona biso nyonso omoi ekomi itambola mabe nde ekomelo makambo mosusu mais libala mwasi nyonso na vi fo abala donc conseil mpona ngai fo kotika oyo aokendela wana atika akanga motema aluka elongi ya nzambe nzambe akopambola kobalisa ye lokola abalisaki bato nyonso natikali komona na bible te ke nzambe akelaki mobali apesi ye basi mibale te conséquence eza ntango mobali azokufa azoreconnaître kaka première femme deuxième bazoreconnaître te bana ntango mosusu bakomi éparpillé ozomona na biloko yango baconséquence ezomema sikoyo mutu biso basi mpe fo tozwa mayele ke eloko tosala eza malamu te na opesa bango conseil ke
ntango ya nzambe eleka te il faut kozela ngonga na yo ebeta mpo ozwa oyo ezali ya yo kozwa lipamboli ya citron te zela lipamboli oyo ya malamu oyo ekouta epa nzambe mpo ata obali deuxième bureau yeba baproblème ekozalaka na kati ya couple wana kimia ekozala te eza vraiment mabe parce que même so total na Bible lobi l'homme quittera son père s'attachera à sa femme et non à ses femmes donc nzambe autorisa mwasi moko mobali pe moko donc libala neza malamu te ba conséquence ezali parce que mwasi wana normalement loi eyebi te aza donc femme illégitime aza ta na protection moko te o lelo eze garantir ye au cas où lelo mobali akozala te mwasi wana ozala protéger te parce que ba bien ya mobali ekozonga toujours na kata mwasi na liboso donc aza ta na droit moko te pour ngai na opesa bango conseil que ezali vie eza na vie otozotambola il faut tambola avec beaucoup de patience il faut koza na kimia ozela ngonga no ekoka nzambe apambola yo ozwa mobali na yo bosala foyer bobota bana bino wana eza assurance mais libala deuxième bureau eza ta na assurance mon côté lelo mobali akoko kufa donc ozata na protection mon côté ou eze protéger que na kata libala na ke ba droit au moins c'est liboso zo asime ou asime oza angote yango donc conseil na pesa bango ke ba fibo zala na kimia mbongo eza na sukate luka ozwa oya yo ata na pasi mais oza protégé devant Dieu et devant la loi aussi phénomène deuxième bureau eza mabe na miso ya nzambe pe na miso ya bato pe loi ya mboka na biso et reconnaîtra kaka mwasi o babala officiellement donc à cas de problème to liwa ya mobali deuxième bureau ako bénéficier ata na eloko moko te ba fille bosala keba makasi po ki deuxième bureau eza esengo ya mukusi luka mobali na yo moko oyo bokouta na ye na pasi po botonga avenir ensemble vie ya ki deuxième bureau eza na tina te Kinshasa eneki partout age nini mwana akoki kobiba na ndako ya baparent nde interesaki biso mokolo ya vendredi na cadre ya KNB News Bolanda. Société na société ezalaka na ba principe ba norme na yango nyonso esalemaka to pe ezalaka basé sur culture religion pe ba conviction oyo eregisaka ba membre ya société yango ndakisa na Kinshasa pour na mibali débrialisme nde ezalaka top donc esprit à qui cherche kasi la majorité ya basi surtout ba jeune fille bazalaka mibali bapesa bango mbongo to pe biloko ya kovanda nango donc ba expiraka mingi na libala lelo motuni etunami na âge nini jeune fille to pe jeune garçon esengeli abima na ndako ya baboti na ye soki na bina pesa âge moko boye nakosala yango mwana ba 25 ans 26 ans 27 ans pourquoi loso okomi na 18 ans na 18 ans oza obligé neti baparent mosusu balingaka bana bango so bazwi badiplôme d'état acontinue ake bauniversité 18 ans ozwi diplôme d'état université ekosala 5 ans ou 6 ans ozaombia na ba 24 ans 25 ans opréparé année wana oluka ndako na yo ekomema na ba 26 ans donc question est un peu complexe pour na opesa na âge normal oyo jeune garçon akobima ndaka ba parents pour azwa ndako na ye c'est un peu moins complexe mais là on lobaka ke pour na mwana mobali ekokipe nango âge te mais à partir de 25 ans garçon un homme a censé à libérer ndako ya ba parents 25 ans moi la mobile c'est comme à âge à 25 ans déjà aux adultes il faut quitter ndaka ba parents mais en réalité ya nzala et bandit de l'autre pas ce bandit de l'autre pas cela mon colonel mon col banda to botama pas ces ala kaka donc yo moko il faut so kokisi âge à 25 ans au quitter ndaka ba parents ata au pile na nzela ata ma ya 50 te kapo koma ozala responsable ata ya 50 tiango na mutu po ozala responsable essentiel ka okite ndaka ba parents na âge à 25 mwana mobali akoki kotika ba parents na ye na âge à 25 ans âge à 25 ans elakisi ke okomi sikoyo responsable okomi mokolo na âge à 25 ans sikoyo okomi koyeba makambo oyo okoki kosala na vie na âge à 25 ans okomi responsable te responsabilité bazwaka yango na âge à 25 ans
oza majeur moza responsabilité mais comme 25 ans comme responsable ya kosala projet oza lango na posa na age ya 25 ans soki possibilité ezali nde okokokita chez baparent ata ngai kutu naza coopérant ngai naza coopérant natekaka opi naza coopérant nasalaka mosala oyo kutu nefiske nasengage na moko bon edépendaka selo bamoyen ya mwana selo bamoyen ya mwana soki amoni supposoke nakomi mukolo nakomi adulte soki akokisi ba 25 à 30 ans ou 40 ans amoni ke nakomi siko responsable nakomi na baactivité na ngai nakovanda lisusu ya baparent te nasala oyo mouvement na ngai akite na ye ezotala siko age te ke 25 ans soko okokisi ka 25 ans il faut okite baparent na yo soki oza na eloko te oza na eloko ya kosala te omoni to ekomema yo na biloko ya mabe eza ça dépend soki omoni ke na age ya 25 ans omoni ke oza na mwa baactivité na yo ya bien okomi déjà adulte okite baparent na yo soki mpo okokisi 30 ans ou 35 ans omoni ke oui baactivité na ngai oyo naza nango lelo esengi ke natika baparent nakoma ye oke na yo. Aux Zambianais, le valeur n'atteint point le nombre d'années et le babaï le poto. Donc, jeune, zalaka na sens et responsabilité plutôt au kokoma, commise en charge yomoko, plutôt au kobongisa vi na yo topo kotongo kitoko yomoko. Yebela, 30 ans, oh, naza orphelin. Bongo te pardon. Kinshasa eleki partout. Papa obali mwasi nzokande avant libala yo yebaki te nzoto ya mwasi ezali nango kaya ya dessin c'est-à-dire ba tatouage bisika nyonso kasi yo sepeli nango te tango bosi bokoti na libala mais ozoki occasion ya ko découvrir yango avant te. Est-ce que okoboya mwasi wana to bokokoba kaka to bokoluka solution nini ezali élément to lakisa ki bino mokolo ya samedi. Na kati ya mboka na biso ba jeune ebele bakoma kotia ba tatouage na nzoto alors que na tango ya baboti na biso makambo wana ezalaka te na bana basi pe bakoma kotia ba tatouage na nzoto pire encore bakoma kotia yango tina ba partie intime ya kibomwasi toyebaka te soki balingaka nde bakoma lokola mindele to nzoto na bango ekoma nango kaye ya dessin na yango motuna etunani boye mobali soki o découvrir mwasi oyo obali aza na ba tatouage na ba partie intime na ye alors que pendant période ya fiançailles bosala eloko moko te oko continuer ko vivre na ye to boko kabwana. Bon, affection eko diminuer pourquoi parce que mwasi wana batu mususu babete tatouage mobali wana na ebite tangu mususu pe azwaki ye makango na ebe tangu mususu pe abimaki na ye pe affection eko za su bien te ndenge na banda ko lingela ye te nzota mutu ko za kaye de te nzota mutu ndenge nzambe basala ngona ye mo nzambe atena no kaye de te tango komi ko tshaba kaye de se ekomi eloko mususu nzota mutu eza temple ya Saint-Esprit evandaka ko sakana yango te pona nga confiance ekozala te donc automatiquement maman na renvoyer azongisi ye pa na bango parce que ngai moko na mwa mobali babiloko wana na nzoto wange eza te bongo mpo mwasi oyo nga napesi confiance nabali ye na kiserie nyonso nazongisi ye pa na bango confiance ekozala te po premièrement ngai moko na mobali naza nango te na nzoto bongo yo mwasi oyo nga nabali nabimisi mbongo na nga nabali yo okende ozala nango mpo na nini na niveau ya sexe wana tatouage nani atiaki yo yango oyo atiaki yo yango wana atiaki yo kaka atie tatouage akei point d'interrogation. Bon, soki na découvrir loka bongo pendant moment ya libala eke pa dira ta fiancé tosalaki eloko te namona bona bon nakozala na ye me nakodeconsidere ye namondi ata mozaki jeunesse na ye bien te aza moins sérieuse mpo na ngai d'après mon avis aza moins sérieuse bon mpo na ngai nango moto adesinaki etina se kuna donc apasaki na ye rapport parce que aza na facilité ya kopase na ye rapport parce que niveau akomi wana mpo apase na ye rapport eloko moko ezangi eza te bon conseil na opesa mwasi oyo mutu na ye ezosala abatela nzoto abatela bolenge na ye parce que mwasi soki oyebi ntina betape ya kodesine ntina bomwasi na yo donc eza sérieuse te fo batela bolenge na wana baintimité na yo mwasi ezala mpo na mobali moko mpo na mibali mibale te mwasi atiki mutakala na ye polele aza sérieuse te bandeko ya basi bobatela nzoto na bino
nzoto mwasi eza droit te kaya dessin te mpo badesinaka yango soki alinga dessin ake na tableau mpe na kaya dessin mpo badesinaka nzoto bon nakokondane te d'ailleurs soki natali mwasi ata asalaki badécor na nzoto na ye deke namoni ye aza na kati na ye sa yambi nzambe ngai naza suna ata kojuge te parce que nzambe aboyi ye te nzambe ayambi etake mutu ase repentir na baerreur na ye asaleli nzambe bon babiloko ayesali lokola badessin tozomona baserviteur mosusu ya mibali mpe bapaster baza na batatouage na nzoto nzambe aboyi bango te lo bazosala misala nzambe bato bazobongwa na travers bato bata batatouage wana te bon ngai nakourage basi basala biloko wana te oyo basalaka yango eza baerreur bandeko na biso ya basi batika badefo wana nzoto eza kraye ya dessin to bakoki kodesine yango bacomprendre ke nzoto ezali eloko moko eza chere na miso ya mobali mbali moto aza koapprécie oka ndenge amoni nzoto mais soki amoni badessin wana akodécourage akozala ma badégout mais na soutenir basi te en tout cas batika biloko wana bakontinue yango te mpo na bacouple oyo badesida kosala eloko te ntina mariage boyeba ke dialogue eleki nyonso esengeli na bino boyebisa na baverité nyonso même ya kati na étape ya fiançailles mpe mibali koboma libala mpo odécouvrir batatouage eza nango solution te mpo moto moko te na mokili aza ya kokuka donc biso nyonso toza na badefo na biso batatouage wana eza vi na ye ya kala pesa ye chance mpe pesa ye confiance botonga avenir na bino malamu mpo na bafille na bobali te boyebela deja mpo batatouage eza mabe makasi Kinshasa eleki partout. Bozaki ebele ya kolanda biso, merci pour la fidélité na bino na KNB News Tolobi télévision sa KNB News ezali nango Nintendo pe internet sans KNB News ezali nango Masapo biso tozali ko continuer ko servir bino na ozali susu na plaisir makasi ya kokutana na bino mokolo ya lobby botika la kimia na esengo na mabota na bino. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.